Mbote ndeko journaliste. Merci beaucoup. Ndeko nangai likambo oyo eza koleka na la République démocratique du Congo. Ce qui tolobeli yango te c'est que tobimi ba ini ya Congo. Parce que la chose la plus préoccupante pour le moment ezali ko trouver solution ya bandeko na biso bali na ngambo est. Mwana mboka likambo oyo tolobaka nango mbala na mbala. J'espère ceux qui ezana likambo au président élu Martin Fayulu la kapongite ezali mingi mingi likambo est la République démocratique du Congo. Makambo ekoleka kuna na est ya ndeko Corneille Nanga na ndeko Wilingo Mapeba o mususu ali likambo moko il faut to chango au sérieux. Tozwango au sérieux total qu'est-ce qu'il faut faire par rapport ya makambo ezo surpasser na ngambo ya est la République pour na trouver solution. Ndeko nangai ba information na lobby ba lobby na biso il y a plus de 3500 morts. Oyo ba monani nanu. To éviter ba fausse commune ba kundi. Et puis eza ba information bazo pesa est-ce que ça est vrai? Pour nangana monique il y a même plus de 1000 morts. Bandeko ba kufi ebele à cause ya batumi baleto misato. Oyo ba sali makamuna ndenge na bango mais comme ko bomisa ba innocent. Il est très important que ba partie prenante base autour de table pour na codifier makambo etali esa République pour que bandeko na biso basa na kimia. Lelo boye toyoki ndeko nanga a komi économie ba gouverneur selon ba émission à sali ba discours na ya sali à lobby na semaine tozo banda Goma ezo comme capitale. Ça veut dire que c'est une balkanisation. Ba sali ba makamuna bango pona ko balkaniser mboka na biso. Mais biso ba oyo to bengami ba véritable patriote. On n'acceptera nullement ya ko komisa mboka na biso étranger. To kotikala kondimango ata mukolo moko te et sa république na biso comme pays. Donc toza wana tozo se poumoner to ko telema mikolo nyonso pona ko lobela likambo etali et sa république. Yango to sengi na monsieur Tshisekedi, il est encore temps ya ko lakisa ki patriotisme pona ko trouver solution à sa république. Et loko président élu Martin Fayulu aloba na ngomba la ebele mais bande ko ba comprendre ki yango te. Mais loko la lelo boye ba ye ko comprendre que oui ya solo langage maloba président Martin Fayulu ezaki solution à Congo, nous sommes d'accord. Mais to kende dialogue oyo avec des conditions. Parce qu'on ne peut pas aller dans un dialogue oyo eza au profit ya mutumoko. To ko sala dialogue national. To benyango les assises de Kinshasa discutons comme des Congolais pour nous trouver ba o ezali ba fondamental par rapport à makambo oyo eza kolekana kata S. Vraiment na wana naza déterminé to lobi na bango que non on doit faire les vases moyens ya kosisa makambo eza na est pour que bande ko na biso est la République bazala na kimia. Merci mon mboka Kabuya. On a mambo etali ya situation ya est ya mboka ya commentaire ezate. Peuple ayebi bipai o situation o tito komi le lobby sika to uteli. Tous ces crises o bosomona oyo e utina fondement élection. Dozali likite ya moyibi na ndoki. Bayibi eloko ndoki alinga boma muyibi alinga yiba ndoki. Ndo moni to komi na situation o tozala ngo lelo. Nanga o ali na zamba ali congolais. Chilombo ali na bokonzi ali congolais. Biso banso to ali bana ya mboka. Yango kitata mokonzi ko le président Eli Martin Fayulu asengi na biso peuple. Biso ba citoyen tondi ma appel toto kene na appel ya cohésion nationale. To fana na mesa pour que to décanter la situation o elati mboka plusieurs crises zo caractériser na mboka na biso. Nous voulons la paix, nous voulons que peuple a se retrouver, peuple a joie oyo achela ki bakambi lobby na maponomi o elekaki. Deuxième chose pour finir. Ndeko nanga Nzelezaka moko ozala muluba wala muswahili wala muyaka wala mumbala biso banso tolobi voyons d'abord la République. Le pays est en danger et c'est que biso soto à autour d'une table pour que tolongwa na problème oyo tozali na yango. Et ali problème ya UDPST, et ali problème ya SIDT, et ali problème ya INCT, et ali problème elati mboka. Soki bandeko bazali na bokonzi bakomi kitisa bayoka maloba o tata mokonzi kola lobi ekwala malamu pona ko sauver mboka
mais soki bakoti ya makutu mangongi to matoi mangongi makambo to ali koloba awa lobi mboka oyo to kwala lisute na lobi ti bokoyoka. Merci. Mbote ni ko journaliste. Bon, attaque moko ya balobeli ya Martin Fayulu vraiment toujours regretter na makambo zoli kana mboka na biso parce que Congo oyo banda kala depuis indépendance te lelo na Congo ko boma se ko boma to moni kala te na ville na biso bazo massacrer bato to ke lisusu na Kisangani ba massacrer lisusu plus de 3000 et quelques population na biso massacrer entre gouvernement ya Rwanda na Uganda ba ko bunda na mboka na biso lelo lisusu na Goma ba ko pesa biso bilan ya plus de 3000 et quelques personnes o ba massacrer sans compter ba mort oyo bakuni na ba fausse commune. Donc on regrette na gouvernance to luka kimia ekota na mboka na biso kimia ekota na mboka na biso il faut que biso nyo so ba na mboka to sur la autour d'une même table na to lobi ke noto ke na processus de Kinshasa eza au plan de sortie na biso de crise au biso na coalition la muka to pesa ki bango déjà ngo depuis 2019 kino lelo ba yoka ki biso te mais pour le moment bazongi nzela lokola bazongi na nzela to za d'accord na ngo to solo la poete to luka kimia na es ya mboka na biso ekota même awa na Kinshasa na maluku na mubondo bazo boma mais gouvernement c'est incapable même ya sécurité population au baza kuna tolingi kimia ekota il faut que le gouvernement place azwa ba mikano ya kocha kimia to moni déjà incapacité na ya kozwa solution na mboka yango to sengi biso no zoza autour d'une même table to sola to landa nzela o ba perspective la biso bazo memela biso o eza nzela basango to sola biso nyonso to zala autour d'une même table to sola makamu ezo le kana Congo. Merci papa journaliste message ezaka moko tozo ko rappeler na ndeko Félix Tshilombo ayeba ke nyonso yo lelo biso ba congolais to komi ko kufa mboka na biso komi ko kende problème ya liboso ezali ye. Pourquoi? Puisque tango zu pouvoir en tant que moto yo soit en déjà abondé la démocratie fuko yo ka baninga mwana mboka le président Martin Fayulu a proposé plan sortie de crise o liboso o boy aye lisusu ko proposer yo ko kata collaboration na Rwanda marche to sala ka botobola ka ba pinao boboy aye lisusu ko proposer ko kanga ba frontière o boy do nyonso zo ko proposer yo awa awita ko proposer dialogue biso nyonso ba congolais to vanda to solola qu'est-ce qui ne va pas basimbi manduki ba pesa ba raison na bango o etini bango ke basimba manduki o boy tala lelo ba conséquences na ko pesa au conseil soko ozali congolais ya solo oyo ke oyaki na pouvoir pour que Congo ko avancer et non que Congo za la détruire ko local susu n'importe qui te po ba o ba vandi na yo wana bazali bato bazolia mbongo pour rien ba yebe lokote luka mwana mboka Martin Fayulu apesa yo ba proposition ya malamu pour que to vanda mboka eza na kimia et revenir na mboka na biso soki ocheka mutu makasi papa yeba ki ata biso ba congolais to kufi yo pe vi na yo ekozala malamu te risquant okokufa ou bien risquant okende exil ne conseil nazo pesa yo yango wana vanda kanisa malamu luka intérêt ya mboka ndenge mwana mboka le président Martin Fayulu azolela pe alukaka chaque fois tolobango depuis kala ya sika ezate ya kala pe ezate Tshilombo oyaki na cop Tshilombo oyaki na cop na Congo loko ozaki pauvre osali haute trahison peuple pona oyiba mbonga l'état oyaki na mission oyiba mbonga l'état otika Congo na passe soro pe yango tokomi eloko mso ya sika te toki koloba toloba kala président Fayulu loba même nga David luzo mengo na balela pe na loba na ngai Tshilombo oyaki na cop le quoi on va mina yo ozi ba peuple congolais ko ba nyeyo sumbaka ba congolais ba souffrir ba congolais ba boma bango M23 zoya yo et pas no Tshilombo à l'aise ozo ke osaba fanjo na Afrique du Sud anniversaire moi na yo mais côté Goma ba botoli ye pas no Tshilombo yaki no kopo oza ni on va mana yo na suki na nga wana asala malango il faut to fanda na mesa to ba comment ya ko décader situation ya crise ou la timbo mboka je sais que dans le biboye yoki makambo lobi yoki babo pesi na kotanga na ndimi dialogue mais na dialogue wana tokosala na kosolola na nanga te na kosolola na M23 te mais il faut na négocier na Paul Kagame ndoki te papa mama ya mabesa nini lananga malamu tango basango basisi na Tshisekedi babibi basali communiqué babi toyaki ayambi biso topesi ye plan de sortie de crise toyoki ye tosololi na ye andimi me apesi biso mpe bacondition na ye wana tozali mpe kokende kokutana na balider mosusu
bokomona tata mokonzi ekolo Martin Fayulu aigle ntango bakomi mokonzi ayambi bango. Il se fait au nombre de 4 personnes à la table. Notre secrétaire général de Vos Kitoko, le président Eli Martin Fayulu, et puis représenté à SCC et puis la catholique de la Sesoli. Il se fait au nombre de 4. Là, non, malambo. Babandi Masolo na bango. Mama Solo wana bayebisi Fayulu. Makambo yo senga kyango utakala. Tshisekedi afinga kabisa imilia kabiso. Adenigraki église. Afingi ba opposant. Mais lelo tolanda wana te. Andimi tokende dialogue. Mais apesi ba condition na ye. Ya kosolola na ba congolais se mesof nanga na Willy Ngoma. Toyeba na yo l'idée de l'opposition lobini. Naloba. Naloba. Fayulu répondre à Liboso. Alobi, Félix Tshisekedi lui-même pose un problème pour la République. Deuxième chose, Nanga et Willy Ngoma, Bangomi Bale Bazali pour problème. Comment fait-il de bénéficier de la cohésion nationale? Lorsqu'on parle de la cohésion nationale, Congolais nyonso, Azali Congolais de père et de mère, et c'est tout fan dans la mesa. Mais Koyo Kato Kolandisa Mabaloba Tshisekedi alobi, alongoli ba misusu, atiki ba misusu. Biso tolobi wane zali de mon côté. Oyo etali makambo ya mboka, esengeli tofanda biso so na mboka. Opposition non armée, na opposition bazali na armée. Na parti au pouvoir, na bino banganga nzambe tobengi bino na lopoto société civile. Tofanda na mesa. Faut que makambo esila. Soki sikoyo, tondimi makambo Tshisekedi alobi. Tofanda na mesa sa Nanga sa Willy Ngoma. Toyokani tosololi esili. Après kuna bitumba so confiner kaka, est-ce que tosololi est-ce tosali eloko? Tshisekedi azoluka impose biso. Donc kosangana oyo ezala kaka kosangana kosunga ye poke bitumba sina na este. Makambo mosusu tosolola yango te eske tokondima yango. Ekela Martin Fayulu maboka bien, bekele maboka bien. Voilà. Bandeko nanga makambo eza ya koyinda. Félix Tshisekedi lelo mayele esili ye. Bazali kobenga icône Faci Beton. Yoka mayele na ye naloba. Mayele neza nini? Tosunga ye bitumba ya este sila. Soki bitumba ya este sili, après azongi na biso changement ya constitution. Est-ce que bozona na malamu biso mpe tozali na papa timbaka. Betele maboka bien, betele maboka bien. Yango tolobi na ye biso nyonso tozala na mesa. Mindele balobi na Félix. Yoka maloba ya ndeko na yo kulutu na yo Martin Fayulu. Esengeli na bino na Congo. Tous les parties prenantes vont faire autour d'une table. Pour faire ça préalable, on est conseillé à faire bon. Yeka mapeka boy. Mapeka boy. Katumbi andimi. Kabila andimi. Bisoba soba leader bandimi. Parce que na dialogue wana kokanga ba caméra te ba caméra mutako représenter bango za Chilombo. Est-ce que na malabo? Bango bazali banyama mikie. Oza bitumba bango la mine. Tokozala na mesa. Kabila fanda. Katumbi fanda. Chilombo yo fanda wa. Nanga fanda. Est-ce que na malabo? Aigle yo fanda wa Fayulu. Église catholique bofanda awa. SSC bofa? Tocha makambo na mesa. Tosolola. Toloba na bosolo. Deko Félix. Quels sont les accords oyo simiaki? Na kati ya bakoro wana osiniaki makambo ni? Sima nango moto na moto apesa proposition mpo na mboka to. Siko eyindeli bango. Naloba. Félix Tshisekedi na discours
oyo baza na l'état commençant par la présidence de la république kitati na se moye basalaire bazwa eza te fo bakata bango bambongo batya mbongo wana na armée mpo bitumba esila. Bomba 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 toyebisi Tshilombo boye fika nanu makambo wana makambo eleki nyonso wana eza dialogue esotala na malamu tobanda nanu na dialogue makambo oyo tokosala yango ntango tokosimba bareforme ntango tokosimba bareforme nde tokoyeba koreforme armée pamba te armée na biso ezali infiltré. Il y a des militaires ougandais, rwandais, burundais. Il y a des étrangers qui ont des opérations militaires et un beau cannabis. Les Congolais ont des liquides. Sécurité en beau, qu'ils ont maboko ya Kagame, il y a un peu pour faire une niche. Ils sont de l'autre côté. La personne qui dirige la migration congolaise, papa est Denis Diakio. C'est un Rwandais. Pourquoi Rwanda a gagné la frontière naïe? RDC besoin qu'on ait la frontière. Et puis, c'est ce que nous sommes en guerre. Quelle guerre? Vous allez agresser, vous allez la guerre. Il ne faut pas comparer la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bango pour la déclarer qu'il y a une guerre, parce qu'on a guerre. Mais ils sont vous allez l'agression. C'est-à-dire, pays moko, tout le groupe de rebelles moko, oh, Basangani, Congolais, ont menacé le pouvoir en place. Ce problème, il y a des individus. Le peuple a Koufa, innocent. Est-ce que vous avez un malade? Et tout le monde se connaît. C'est un problème individu. Tant qu'on va faire le pouvoir, on va faire qui nanga carré minier. Les Rwandais vont faire carré minier. Il y a un carré minier. Maman n'a pas en banda. Maman Marc. Elle a fait un carré minier. Mais yo lengi oboto la muninga bakare minier lisolo ya ndoki na moyi Fayulu alobi na biso totika makambo wana elekaki toyebi deja ke Tshilombo azalaki moyibi ayibaki élection mais tozwa yango totya mopa cherchons d'abord la cohésion nationale esozona na malamu alobi na biso tala biso fo tozala modèle. Il faut que l'Andaoyo, président de Sassoloba. Président Martin a serré qui cohésion nationale. Et puis, Batoubaïba qui pouvoir bandimia. Makaboya Komeka, Yakokata, Polo, Botika, Yango. Tokolanda président Martin Sokalobi, Tshilombaza Mouibi, Bishopé Tozongi, Tshilombaza Mouibi. Mais ce qu'il faut la lobby, unité nationale. Bishopé se photo Lingaba Congolais, tous en Moutoumon. Betele maboka te, betele maboka te. Yoka théâtre on a cité. Parlement siégé d'échouer. Azongi, alobi tozali la cas d'urgence. Il faut ma député le Sebasonge la Moussala.